Congo epanzana pa wapi toana TV moko panza sango ya Congo edino image kiti nindi chakudidi so taite ba chekao dino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo eko panzana wapi babi edino image sali image panzani Congo mobimba chokomone chimachuta chikofoche ya chopayo no image panza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image. Solo lingo lia bien foya na galaxie mamoko na solo exact na kitoko le kota ba restaurant mais lo le kelinga pa mambo la mbangite et ko découvrir que mambo la mbangareke et ko découvrir que mambo la mbangareke ba play ba yaka mona ba bien ba tambongo ti moni ba de la minga ba yebo donc c'est que bon les nyama galaxie mambo topos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na yetsa bino yeyo oyo alamba mapa pamba te ala moto moko rare donc il y aura pour 15 personnes depuis l'anniversaire donc moto moko 30 personnes ba mbote mingi na balandi ya www.panza sango ya Congo autrement dit panza sango bilili webi bino moko edino image mo panza sango ya Congo soka leki makambo malamu esalemaka yambo ya kobanda masolo na ngai loluza masolo te na kubetela bino za émission te kasi ezali moi spot publicitaire pour na organisation ya ba léopard des médias congolaises baza kosala soirée na bango le 24 décembre oyo ekozala bongo na Noisy-le-Sec espace mosaïque boyebi yango bana Paris boyebi espace mosaïque eza bongo na Noisy-le-Sec 11 rue Maximilien Robespierre salo oyo boyebi ya kitoko wana ezalaka na nsima ya gare ya Noisy-le-Sec ba léopard de média bakosala première sortie na bango eza bongo un il y a ba léopard des médias bakozala wana tokozala wana ya bino mopandisa ya Congo bino image ya kozala wana étoile d'amour ozala wana tozwaki ba billet ba invitation na biso ndenge ezala kaka tokokutana wana le 24 eza bongo dimanche kuna na epai tokomona Papa Noël soki mpe ozala frère Gédéon Kafuti akolatela biso teni ya Papa Noël tokomona ye kaka kuna soki mpe ozala edino image mopandisanga ya Congo boyeba kaka Père Noël ozala nani alors bapapa boya mpe na bana po tosepele longo étoile de love étoile d'amour boya ebele na badadine langolaise na babibana strela po tofete na bino ensemble mokolo ya Noël billet ezala yango moins cher billet eza bongo na 25 € ya pamba par personne batie mpe forfait pour la famille okoza ata na 10 bana yaka na bango eza na mwa prix moko raisonnable bakosala bino kolia kudi ya kusabalala nde boyebika kudi ya kusabalala ekozala masanga ekozala buffet ya volonté masanga mpe ya volonté so osombi moko nasi bakopesa na biso mibale misatu ya gratos la grande dame Louis Kapika nde basali organisation wana balobi ba léopard ba chroniqueur so oyebi kozala léopard des médias oya biso ya mboka Congo yaka mokolo wana tosepela ensemble le 24 na bandeko oyo bakowuta bamboka misika boya ebele le 24 décembre oyo ekozala bongo 20h si tongo nde ezala kaka plateau ya monene edino image baoyamba ye mokolo wana oza posa yamba edino image ya mokolo wana yayamba na polina moto aoyambanga te
on a pour ça yambanga ayam kulwana ko yambanga le 24 décembre et voilà dimanche tout ya bisonyoso boya tout c'est là elongo ba léopard de médias ba juli kanisi ya ko sepela na bande ko nyoso elongo boya tout c'est là elongo pour ezali mokolo ya Noël Père Noël a Rosalawana billet 25 euros là c'est la somme de billet nanga on dit que biso to abata média mais er mo peut photo kuta mbongo na kesi pour makambo tambula bien bouya ebele vraiment vous en avez rendez-vous à ne pas manquer le 24 décembre et vous allez bongo na espace mosaïque et ça bongo na 11 rue Maximilien Robespierre juste na sima gare à Noisy-le-Sec bon na salle ezana kitoko vraiment tous en laté et Patrick Malavengi Global PM Service kozan laté Mampengu et Mampengu kozan laté Mimi Matous romantique et bien kozan laté le 24 babim tout là ça va match le 24 on a fuzala babi bomo na ba surprise de belé ba musicien na bolinga ba ozala ba artiste na bolinga comédien ba ozala ba chroniqueur na bino ba kombo bolingaka ba ozala a commencer na tout temps la kombo ti ba réalisateur nyoso ya TikTok ya malamu ba sala misala bien ba ozala alors toi et vraiment rendez-vous à ne pas manquer le 24 décembre nabi ki ba soirée za mingi na décembre oyo mais bouya pour moi la surprise vraiment vous en gâtez le 24 décembre et ça fêti il y a mon un an en plus un an il y a Léopard des médias anniversaire un an Léopard des médias il y a Ngwalandi Rosala bouya tout là t'as bien tout là t'as bien hein tu as Robina il dit nous mettre aussi ma caméra c'est ma Robina na yi la qui qu'on a bien qui qu'on a ma caméra qui qu'on a bien en tout cas bah nous sommes bolinga pendant ça on a bolinga dit hommage bolanda ngai le 24 décembre na espace Maximilien Robespierre ils abonnent à Noisy-le-Sec kuna mona Kersi Maele azanga rati Kersi Maele azala toujours wana vraiment mingi le bezati bimis kapika service live pembele banani boza ebele ba Yves Mavambu toza ebele boya ebele tokutana wana tout ce que la elongo un an na biso ya ba journaliste ba chroniqueur ba bi jeunesse nyonso c'est-à-dire que chroniqueur yaka ba biso c'est-à-dire que chroniqueur yaka ba polina bango te ngai na te yaka nde ko sepela elongo na bande ko na yo oyo basala musala mo na yo ba juli kanisi ya kosala musala ba juli kanisi ya kosala soirée wana boya eza un an toko sepela elongo toko souffler bougie toko kata gâteau les alaka comme d'hab champagne romelama vraiment bozanga te boya ebele la linga bino mingi étoile d'amour étoile de love yopi bozanga te invitation eza déjà et puis misamu invitation ezali diamant taillé invitation ezali Tania Bayo invitation ezali Gisèle Umba diamant noir invitation ezali boya le 24 wana bomona ngai bozoba invitation na bino bokota bokolia bokomelo fele vraiment mingi olobezate panda sanga Congo balinga bino mingi bosabone na www.pandasanga Congo et champion Maximus Junior Maximus vraiment courage et Singapour na neo gagné combat ndeko la kai biso gagné combat na moni penda elonga et monani vraiment babi asara atango na yi merci connecté branché na Panda Sangwa Congo. Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325
Arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké yangoulou, mafé. Accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, c'est moule, riz, atieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman le global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote.